uti na ipen moko azoya azana nzela mama Grace ya uti na makampani toye kaka kotala yo mutatindi biso awa Jean Laurent yende azali président international ya fondation OIDEM Jean Laurent egolela te mama namota ndenge aloba te. On appelle d'abord merci vraiment à papa Laurent. Merci na osali présent pour ngai vraiment. Na moni ba papa Mikolo vraiment ba kokobotanga ba mama vraiment mais basali ba sacrifice ba ye penza ndo tini ba ba ko ma pe pembe na vraiment. Merci. Na mota ndenge vraiment ya koloba te. Merci nzamba pambola yo. Fondation oyekende liboso. Ekutapena bato ba ko soutenir pe sur fondation o. E kauka pete ozanga pe ko salisa bato tapanga ba mtu bazape ba na passe bolela mtu bazape na 50 bolela mtu bazape ka passe mtu ko ngeza muke mtu ba mpeze belé olemba te kosunga vraiment bango nzambe ya pambola papa Jean-Marie vraiment papa Jean Laurent ndali va pas mama tangi ya koloba vraiment exact merci vraiment bon teneb tout ce koloba na susope bon te sou merci na yada parce que peut mtaleka ki na nzira opeso yada pale kaki te tom se papa Jean Laurent alingaki amona ngate mais yada vraiment nzambe ya pambola yada wana journaliste vraiment pambola parce que oh ayepe misali pe kende liboso vraiment yada nzambe vraiment apambola merci vraiment merci pe vraiment papa nzambe papa sur Mbidissa Makanisi comme d'habitude. On va le faire toujours avec beaucoup d'attention, beaucoup de motivation. Et là, j'espère que bon, vous en avez décidé. Voilà, c'est par ici qu'on va le faire. Elle est là. Waouh. Salut, salut. Ça va? Oh. Comment tu vas? Salut. Ça va? Oh. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Maman, ça va? Il y a un souci? Parce que moi, vraiment. Tu es là, est-ce que il y a une autre bonne talente? Que babinga raté vraiment. Ah. Ça va bien, hein? On a été votre là. Bonjour, non d'abord. Il est beau babinga ka obingi nebi ke bozoya. Est-ce que moi vraiment à du nom? Nabi, là, tu as une question. Est-ce que même comme on te peut monter au talo sans cabenga? Comme est-ce qu'on a ba caméra vraiment pour à du nom? nde apesi biso saki ya fufu oyo apesi biso saki ya fufu oyo de toya kotikela yo mama apesi biso saki ya fufu oyo toya kotikela yo na kombo na ye na kombo ya fondation Jean Laurent OIDEM. Alors saki na yo ya fufu yango oyo soki okoteka yo soki pe okolia yo mais koyana biso eza mbala liboso pe ya suka te bilongi oyo omoni yakoyaka kaka kotala yo mama. Vous êtes sur Yo News Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande.
Aisha. Hivi Nzambe alingio mingi. Bon, je crois que biso tozali Fondation Jean Laurent Ite Brooks. Président ya Fondation na biso depuis mboka ya bapaya na Belgique alandaki na réseaux sociaux. Alandi na réseaux sociaux na Facebook tout cela amonaki makambo ezoleka pembeni na yo makambo ezolekela yo na bandeko mosusu bayaka ko visiter yo awa. Alors yepe etanke mosali na Nzambe mutia mutema ya mawa lokola azana ba représentant na ye awa na Congo précisément na Kisasa yango wana azaki makanisi abengi biso batu tozali ba représentant na ye po to ya kopesa yo mbote. Avant na continuer nano tozoleka na présentation na pesa malobe pa ya cordon ye azanani cordon. C'est Papa Richard Ekoto Bolindo. C'est le coordonnateur de la Fondation OIDEM. Il y a Jean Laurent, l'un des coordonnateurs national. Il est Papa Oscar Malembe, le secrétaire national de Awa, RDC Momba. Maman Nicole, azali intendant na biso. Donc blote ya no Simba, au mutuka, au ordinateur, c'est l'intendant qui garde tout. Maman Esther Ibula, yenda azali journaliste chargé ya communication na biso na kati ya OIDEM. Toyeka échantillon mais au peu bamsubu bazali. C'est tout simplement ça, toyena ndambo mais mukoto yake no toya bende kimomba. Nde omona biso nyonso tu. Okay. Ngana zali komona nga Oscar Malembe na kunwanena lakini nani akubundela yo. Alors nazali secrétaire général national ya Fondation OIDEM. Bon, eloko biso toyebi ke mutu neti yo ndenge ozawana mutango akumona yo pamba. Akumona eloko moko inutile. Mais or liboso na Nzambe liboso ya bato oyo bayebi ete Nzambe azalaka sima ya banani ayebi valeur na yo yango moni biso to uti musika ngana uti na Ngalema na Ipen Kordo pe uti na Mongafula Kordo uti na Mongafula ya uti na Barumbu ngai na mama to uti na Ipen moko azoya azana nzela mama Grace ya uti na makampani to ye kaka kotala yo mutatindi biso awa Jean Laurent yende azali président international ya Fondation OIDEM Jean Laurent. Alors pona kotala yo etant que président amonaki oyo nyonso ezoleka tour na yo azelo boko na poche aluki eza ya mingi te mais ya mke yango ekotaka na lisu nde apesi biso saki ya fufu oyo. Apesi biso saki ya fufu oyo de toya kotikela yo. Mama apesi biso saki ya fufu oyo toya kotikela yo na kombo na ye na kombo ya Fondation Jean Laurent OIDEM. Alors saki na yo ya fufu yango oyo soki okoteka
yo soki pe okolia yo mais koya na biso eza mbala liboso pe ya suka te bilongi oyo moni ya koyaka kaka kotala yo. Maman Nicole, donne-moi. Olie biso to sombelo ba sachet peut-être okoteka. Hein? Peut-être okoteka. Alors biso to ko sombelo ba sachet te. Soit to ko somba moi bassin po chaka fufu. Non, mettez cara. Alors, voilà, je crois que c'est comme ça que donne-moi nena. Tozo pesa yo enveloppe au somba bassin yo moko. Au somba pe ba sachet yo moko. To pesi yo maloba. Moi avance ya olofanda na ndako. Jean Laurent mutatindi biso awa Jean Laurent. Ayebi yote, yofo yebi yete, yofo yebi biso te, menzambe ayebi yo o alakisaki yo epa ya président à partir ya ba réseau. Hein? Facebook, eza nini ba TikTok tout cela nde yango motema wana ya mawa esalaki ye atindi biso te ya komona yo. Ekolela te mama. Namota ndenge oloba te. On appelle d'abord merci vraiment à papa Laurent. Merci na osali présent pour ngai vraiment. Namuni ba papa Nicolo vraiment ba kokobotanga ba mama vraiment mais basali ba sacrifice ba ye penza ndo tini ba ba yo koma pe pembe na vraiment. Merci. Namota ndenge vraiment ya koloba te. Merci nzamba pambola yo. Fondation oyekende liboso. Ekuta pena bato ba ko soutenir pe sur fondation o. E kauka pete ozanga pe ko salisa bato ta panga ba mtu bazape ba na passe bolela mtu bazape na 50 bolela mtu bazape ka passe mtu ko ngeza muke mtu ba mpeze belé olemba te ko sunga vraiment bango nzambe ya pambola papa Jean-Marie vraiment Jean Laurent. Papa Jean Laurent ndali va pa mama tangi ya koloba vraiment exacte merci vraiment bon teneb tout ce koloba na susope bon te sou merci na yada parce que peut mtaleka ki na nzira opeso yada pa leka ki te tom pe papa Jean Laurent alinga ki amona ngate mais yada vraiment nzambe ya pambola yada wana journaliste vraiment pambola parce que oh aye pe msali pe kende liboso vraiment yada nzambe vraiment apambola merci vraiment merci pe vraiment papa nzambe apambola ni bosali sacrifice bolongo ba misika nebi pen tutu bambuta ineza la penza tutu ero na vraiment d'ailleurs kuna pa mabokilo na ngai tout be er mbeza makasi ne bosali sacrifice pour ça beaucoup sur le terrain iska Aisha Zali. Merci beaucoup nzamba pambola bien. OK. Mama Aisha. Papa. Soko osomba basa. Soko osomba basage. Oyo président Jean Laurent atindaki yango. Merci beaucoup. Bon. Merci. Très cher cordon, maman intendante, maman Nicole, Esther Mboula, notre très cher journaliste, monsieur. Notre très cher journaliste, monsieur Daniel. Je crois que ce n'est pas la première fois que tu yona biso, tu vas nous kaka. Et Babiloko, la Bible dit, Dieu, il est le Dieu des orphelins, des veuves, des affligés et des abandonnés. Parce que les gens n'ont pas boye. Maman, ce que vous demandez, c'est que longo kona, eloko mokote, mais cash. Nzambe o yatinda yena mokili. Ayebi valeur pe importance na ye. Eza la biso kakate, mais ba oyo pe bazana kati même na gouvernement. O pe bazana mbongo, bazana makoki koleka. Je crois que ba komona image oyo akoki kosala pe koleka pe biso ba ya bazwa mama. Ba mona pe basala lisusu. Pourquoi pas? Olukele même esika ya ye moko, lupango ya ye moko asala nini? Afanda. Voilà, oyo biso tokoki kolobetanke, oidem, Fondation Jean Laurent Ite Brooks. Voilà, tozali susi ya mingi ya kolobate, toyebite. Motivation za oidem boya pembeni ya ndeko mwasi Aisha ou aza artiste comédien. Bon, motivation na biso ezalaki tomoni na réseaux sociaux.
hein? Président amonaki. Tant que président amoni, abengi nga yetant que secrétaire. Après singa instruction, esika tel kende nano esika boye, kota na contact na mutu boye, Daniel aza journaliste, kota na contact bokende na kota la nano makambo ezoleke pa mama Aisha na avenue Kibunda numéro 58. Bon, ngape na ko yanga moko te. Nena bengi nanu le numéro 1 ya Congo, c'est le cordon. Na bengi cordon Richard. Ndenge na bengi pe intendante. Oya bomba ka biloko yo nyonso. Tango to sombaka muta gardaki yango eza ye. To bengi pe mopanzi sango na biso ya fondation OIDM mama Esther Mbula. Nde omoni ndenge to yawa. Donc ezali bino nde ba media batu bengi biso to mona mama nde yango to yawa. Merci vraiment. Bon, naza pe surprise parce que nayebaki te standard pe te ke beaucoup ya ba mona nga lelo vraiment. Bon, nous va y merci. Oyebaki te. Mais nzambe surprise. Alingaka yo. Amen. Nayebaki te ke bato bakomela ngo bato bakoya vraiment. Na ba prière mais tellement nayeki kobongama na depuis ce moment na vanda ka tike 15 heures na ki na pe ba ke ba luka chez banda na moya ki na ba nayeba vraiment nzamba yeki prière. Ozana retraite. Est-ce que siko moni kano nzambe yoki kolela na yo? Lo sambo kenda kuneza lukutate nzambe yoki. Vraiment nzambe amona yo pe apambola yo mais yebaka oyo komi ndako na biso. Bon, voilà. Esther. Merci beaucoup pour la parole de Pessingai nako monopoliser malobate. On a kosenga kaka na ba autorité na biso parce qu'on dit toujours l'artiste ne meurt jamais. O eza ba patrimoine na biso parce que eza ba pays mususu ba artiste nde batongaka ekolo parce que ndeza boye yende za boye nde azo représenter biso na ba ekolo mususu. Pourquoi pas na kosenga ba autorité na biso ba valoriser ka ba artiste après son mandat ou bien après ba nini activité na ye parce que aujourd'hui tout le monde a toujours artiste ceux qui atamboli après un temps au artiste azobela venez en aide. Pourquoi pas basala eloko moko boye wana ou ezo garder artiste après sa mort ou bien ou ezo garder artiste après ceux qui abeli pour un nini artiste ceux qui azan un problème il faut toujours babelela. Pourquoi pas ko gardaka bango ko gardaka vie na bango après nini la mort ou bien après quelque chose parce que bango nous avons patrimoine. Ce sont des gens où on va valoriser Kamboka parce que ba œuvre na ye il y a beaucoup de gens où azalaki na kanda peut-être œuvre na ye peut-être façon na ye kusala a changer ba comportement ya ba sebele peut-être na ba rôle na ye a changer makambo ebele peut-être a bongola makambo ebele na ba famille pour la nini na mboka na biso to pesa bango valeur te yango na ko senga etant que mopanzi sango na ko senga na autorité ya mboka na biso ba valoriser ba artiste ba pesa ka bango ba droit na bango quand azana bon moi il faut passer la structure moko boy je sais pas si ça existe oui je sais papa Masumu sala ka structure moko boy wana baté kaka baba œuvre na bango pour na ko batela bango parce que ça fait mal au cœur artiste à l'élak ça fait mal au cœur parce que il a changé l'éducation de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de femmes ont changé de comportement peut-être na tableau ba pesa kai peut-être na acte na ye il a changé beaucoup d'éducation beaucoup de comportements donc il a éduqué beaucoup de gens parce que baza ba éducateur de masse donc na sengi na ba konzamboka na biso ba kanga maboko te batala ka ba artiste ba sunga ka bango parce que en le voyant d'abord comme ça c'est quelqu'un d'abord qui est d'abord beaucoup de gens qui négligent voyant d'abord son taille voyant d'abord sa façon donc il faut pas valoriser Kabango parce que il est impuissant mais na ba bien oyo nzamba sala kati ye na ba richesse oyo nzamba pesa na kati na ye pourquoi pas valoriser yango to mona ki bayaki na awa na nani Edoxy Côte d'Ivoire et valoriser nani Edoxy et valoriser yango pourquoi pas ko valoriser bango pe
Parce que beaucoup de gens, bon, à courte taille, mais il a des talents en lui. En elle, pardon, il a des talents. Pourquoi pas valoriser ces talents-là? Ce que je peux dire, c'est ça. Merci. Donc, Bakonzambo, Kabaya vraiment, Baya Kutala ye, Bako Longolaye ne esiko, parce que Asadi pe Musala Makasi, Nakachambo Kanabiso. Merci. Sana kumsala ni? Nasala théâtre. Na groupe ni? Naza fina groupe te, naza Nzingiaka. Ah, donc, otikala lokola yo moko? Oui. Mulunga babengisa batu babengisinga ko benga awa. Te so mo za ba yoko bengisa nga na ina tourner le sili. Je ba bengisinga du bon kaka. Ah, vous êtes indépendante hein? Avec toi na groupe na bagay groupe panzana ki déjà groupe panzana ko tikala. Otikala yo moko? Merci Toyoki. Je crois que papa journaliste bakonzi ya mboka na biso. Comme la première dame, Maman Denise Nyaker. Tozuri susi ye moko, le chef de l'État. Oyo azobunda pona peuple na ye. Moi je crois que peuple mususu babenga les autochtones ye. Ezali bato oyo l'État il faut azwa bango en charge. Biso etant que fondation. Na kata fondation na biso toza prise en charge na mutu moko te, mais avec nos petits moyens, nos propres moyens, tozo bunda. Tosali déjà premier pas. Gouvernement peut tango azomona makambo ya sale pe deuxième pas. Voilà, je ne sais pas Cordon. Vous avez la parole Cordon. Maman intendante Olobini. Mpona ngai naza na mingi ya te nyonso oyo bolobi je sais que mais nazali kosenga kaka merci na président ya biso Jean Laurent ndenge aorganizaki ke toya komona Mama Aisha yango mpe tosali effort tosi koya kokoma awa komona Mama Aisha tomoni Mama Aisha en tout cas tosepeli Nzambe abatela ye apesa ye makasi na mwa moke oyo Nzambe o président apesaki biso na maboko atake président tokangisaki toyaki topesa Mama Aisha Nzambe apambola yo na mwa oyo topesi yo atya maboko likolo nango okende liboso eza mbala liboso mpe te eza mpe mbala ya suka te tokoyaka kotalaka yo de temps en temps oyo kaka nazalaki nango ya moke ya koloba yango wana merci na président na biso Nzambe mpe apambola ye abakisa ye fondation ekende liboso po tokoba susu kosala ba action mosusu. Cordon. Bon, je crois que merci beaucoup. Au nom il y a OIDEM, Organisation internationale pour le développement du monde. Effectivement, oui, le monde vous allez développer si nous avons la bonne volonté et si nous avons l'amour du prochain et si nous avons la compassion. Merci beaucoup. Dieu, c'est un Dieu de compassion. Alors, yango wana, Mama Aisha, tolingi yo mingi, to sepeli na yo, tolingi yo mingi, Nzambe amona yo, pe abatela yo, na président Jean Laurent, Nzambe abakisela yo, pe apambola yo, na ba o nyonso bakolanda pe video oyo, interpellé bango pe, boya, na kibunda 58 pona kwa assiste mama. Pe surtout, bino ba artiste. Artiste. Bino nyonso wana boza ba artiste msusu yeyo. Merci et de bonnes choses. Vous êtes sur Yo News Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.